Et c'est solo. C'est solo. On a boire dans Bambasso. Bon, on a boire que l'angaï. Tu peux boire que là? Ah, c'est mon cas, oui. On a boire que l'angambasso. Moni makul l'angaï. Moni, oh. Ouais. Mbasso. Ok. Ouais, c'est que ça qui n'a. Oui, même tu as boire que là. N'allez, tu as boire que l'angam ma fête, ça qui n'a pas comédie au Yebanate. Si le patron au Yebanate. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Nous bolinga na bloga bino na bino. Eza solo. Mais kolinga na biso ça m'a bêté parce que tout ça passe dans le bail. Qu'est-ce que ça solo? Ah, na théâtre. Kala ba ba tala. Non, tala ba. Bolinga. Dabino no bolinga na bino. Ya solo. Donc on a ta groupe avec no ouais mana. Donc ndeba danseuse bazara. Ya ah c'est ça bas na ba c'est ça non ka bon te ndenge na banque mona ka oh directeur azo bimana wana kuna ta c'est bas na bali bazali papi gen moni ko sali société ozu basi o tipe ba mundibu na kati ba beni toko na kati ba joali ndoko so tali joali ndoko donc so ko tali ba forme so tuwana ko kata ko ya kala mwa moko ah te mais hydrogène nasala kamoninga na yote nasala kamoninga na yote papi gen to le la vie Mr. Siatoli Nazara moninga na yote. Nazara moninga noté. Papi Gen, tout le la vie. Avec Adi Lodolé, c'est le jeu, c'est beau comme un deux journées. Nazara moninga na yote. Nazara moninga na yote. 4 fois, prêtre, Washington, grand pays. Papi Gen, tout le la vie. Papi Gen, tout le la vie. WS Production. Willy Sionga. WS Production. Willy Sionga. Chers amis, Topesi Binombote, Bandegolanda partout dans le monde. Là, nous sommes de retour sur Paris. Tubimaki Mouamouké, là, Tozongi. Vraiment un grand merci na ma prière, Nabino. Merci à Bandegolanda Obengangai, na Musika, vraiment. Nous sommes de cœur avec vous, merci. Voilà. Lelo naye kokuta nana moko ya bato ba sepelisa bino. Moko ya ba acteur, actrice ya théâtre na biso. Azo mo temps ebele, moi moi suis à travailler moi trop. Ngape na ndo sepelane mingi, surtout elobeli naye. Na sepelana na makasi. Il s'agit bien de Maman Mundibu. Obozo mona wana. Aza mo si moko yo. Vraiment, c'est une femme combattante. Abundi trop. Lelo. Azape côté on a biso. Yazara en Allemagne. Na Koloba. Kolon na pesi binombote. Na pesi mbote pas Washington 4 fois prêtre. Eric Chimanoka, merci Nayo. Puis aussi Agostino, merci. Merci na Chéri Mboma na Canada. Papi les carte illimité formule Souka. Changement des jeux déjà. Toza déjà ba côté Oyo. Il paye des Gokao. Le 15 octobre Oyo. Toza na Genève. Et pas wapi tokokuta anande qu'on a besoin zina go de makulu sur l'artiste. Invitation bana Genève tout boyba ki to zala wana. Voilà. Avant to banda émission na biso soko lingo somba lopango na yo sans problème na Kinshasa, sans problème je dis bien. En tout cas to préparer retraite na biso. Voilà. Contactez mon numéro. Nego ya Congo! Préparez vies na yo! Pesa famille na yo adresse! A Toronto City VIP de Maluku! Esika wapi okozwa place monene! Pona libota na yo! Juste en face, ya zone économique spéciale Oyo ezali bongo quartier commercial et industriel Nakati ya ba RDC kuna na Maluku. Yaya! Yeba ke zone économique et si abandaki kotongama kutu ba américain baza déjà na terrain baza kobeta déjà mobangé na usine ya Pepsi Cola, c'est-à-dire awa soki oye ko lancer ba activité commerciale na yo oza na tina ya kokende za noter pona koluka ba produit nyonso ezo bimakaka awa na zone économique spéciale de Maluku. Yena ngai e bongo pona résidence Fanda Kimia okozwa terrain ya 20 mètres sur 20 au bord du fleuve Congo, avec borne urbanisée, ole kamo pepe, likambo ya accessibilité, la lampongia ba bébé, nyonso esi etongama,
urbanisation elenda espace vert ekuba ebongo espace yage pona bana boza mobimba pona avenir ya libota na ngai na koti déjà en contact na Toronto City kaka na ba numéro oyo pona kozwa résidence na ngai na prix ya mbongo ya ambiance ya jour moko kokamwa eyokani Maman dit Mbote. Oui, Mbote, papi gagne tout de la vie. Tout le monde a ni, hein? Danzi. C'est ma casse. Comme on a trop la matouille. Ah, bah, on va mangati. Maman dit que tout le monde. Eh, là c'est peu comme on a, hein? Collègue en tout cas. Moi, je l'ai bien. Très bien même. Yo ça n'importe ni, ça en Allemagne n'importe ni. Dans la ville à Cologne. Ah, donner la loba qui va donc c'est trompé. C'était aussi trompé. Ah, bah la Cologne la possible Mbote belé, hein? Ah, ok. Ça fait combien de temps ça vous en à Cologne? 6 ans déjà. Ça fait 6 ans. Oui. Ah ouais. Ah, c'est Robert un peu moi d'autre. Hein? Vous avez pensé à d'autres? T'es là tout le gars, c'est Robert un peu madame. Bisen. Ah, mouké. Ok. Voilà, moi je me dis Robert la biso. Au côté na monde yo, monde théâtre au salaka. Et là on est tindaki d'abord ça la goût. Et puis là on est parce que goût, il y a ça théâtre. Puis au côté na monde théâtre on a na nini. Ah. Igo senti yo ma kambongo. Bon Mbote ne igo senti talaka yo privé donc mingi on le bezate. Donc Benito contre météorologie et yangani ya Bibi Toko. Vraiment, tout le bel la vie. Nazara vena ida oza neni comédien ti. Zaki de na ti soué na ti. Pour na respect na longa na mettre. Yaki soué na ngati. Ngata nazako kola, nazako penser na za danseuse. Oh. Toi on doit kola. On a voulu za danseuse. OK. Voilà. Benga so bula basa va docteur do yo. Ngaza bule mama docteur. Yo ba kamwala te musika. Ngaza bule. Dans la hauteur, nous sommes dans hôtesse de l'air. Ah, ok. Après, on a dit au col, raison. Na lela rambili a belle fort. Na on a raison là, comme on a dansé. Mais vu qu'elle a été tellement assurée, est-ce qu'on a beaucoup, on n'a pas grande scène en Galiboso. Il n'y avait même pas le temps à Robima. Donc, classe baké tikayo, aux zones baké aux joyaux. Donc, moi, ils allaient été. Donc, il y a pas de camarades, mais donc, il faut l'engager à la montée. Moi, j'expliquais pour ça pas monter. Ils allaient été. Mais à faire à mesure, tant dans là, dans la classe, on a toujours là, tout, na comment est-ce qu'on est système donc dans un côté qui dérange ma casse l'école. Bah toi, c'est un vraiment, il faut la carte comédie. Na lingam ça na té. Mais vu que côté la peut théâtre et qu'on s'en a bien, surtout tellement ma bombe, on a bombe toi ça mani. On a groupe salon. Na groupe salon, surtout na tali ma bombe. Non. Na linga ya wana mingi ma bombe. Je salue ma grande sœur que j'aime beaucoup. Ma chérie, maman bonheur. Et on s'appelle grâce, na kutana pe mabo miongo na avana na casa na Yerebu. Na moni pe na sollicité na na zaka na mona mukia na 5e année primaire. Donc ti et puis ça rappelle ba guana. Ya osala théâtre. OK, sikoyo tango guana yeli osiko ça démarche ni ça qui pour comment osala théâtre, on sait démarche ni. Tango guana yela kingai, yaki na film boye, azaki na bumbu na masengi, comme on peut dire Mireille. Na ebisi na besoin de théâtre, mais azaka obin sangai pour na kota pas siatula. Na pesi Mbote pas mystère siatula. Le groupe Swabala. 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 Mais abin sanga bon. Bana ba singate que no pas sans souci. On va pas ça non répéter na kena ndako ni na lemba. Qu'est-ce qu'on réponse après? Na luchacha. Na kutana mama do que j'ai salé pas ça. Mama dame na défaut que ni na boulevard a expliquer à passer bureau ya sans souci ezalaki. Ngena ki les gars vont écouter sans souci, écouter secrétaire n'est papi, sur le pas papi, écouter n'a pas maman Chaco. Qu'est-ce qu'on réponse un peu après d'orienter pas présent sans souci. Voilà ba nini ni wa. Voilà na combien déjà na 2000. OK. Non, voilà ça na 9. OK. Mais tant na Kenya surtout na commis pas na quoi moi bana papi tellement bakale kaki moi mingi. Et comme il y a ba rendez-vous, il y a tout côté mon ma so na yoka ka ba théâtre yango yo.
Ah oui, il y a beaucoup de temps. Tout le temps, azopesa rendez-vous tout na lopori peut-être na lopori pas ba lipati. Mais ngana yeko pas présence en société comment so ba lipati kuna kosani. Na moni tellement ko binisi kaki trop na kimi. Na tiki après na yo kota et pas il y a maître paille. Pas mon guaou. Pas mon guaou ndingi wana. Tana koti kuna ekona bazaki bango nyonso tout ba ibakata bazena bazaki bango surtout wana ba carbonité. Donc osaka démarche kota kaka. Voilà. Na komi kuna pe boye ba yambi da bango ngai pe. Na koti na ngai pe mutayamba nga pe na ta groupe bango surtout zaki ibakata vimbo. Alaksinga ndeni théâtre tambolaka. Na sali pe ba des zaka des monde na sali surtout ezaki non c'est bon. Tout est pe na mettre pas to solo li mais par après na komi mona kaka ba compliqué na kimi lisusu. Ba compliqué on ezaki ni. Ah makambo ka ba bolingoti. Oh, Rami Netio. Ndeti bobi maneti bonga nga ba biloko wana eli ngote na kimi na ngai. Na bien na kesu théâtre te eza faux makambo. Parce qu'on a une master moko boye que son nom repose un peu maman Elali Mabaku, grande sœur ya Mireille moi sans Pakaloui que j'ai salé par ça na linga olimito. Linga na mingi en fait. Yé plein de nos poussin ka faut ça la théâtre même. En tout cas tantine mais façon na il faut ça la théâtre. Ndene qu'est-ce que pas ya siatula. Na komi kana ndako biso na ozongi sukuna na ke pa te wana na mekele na pasa na ke mbala na ke sima après on passe tout là wana zo va na busu journal les jours on n'est pas ça tout là les jours pour ça tout là zo voyager azo ya poto. OK singa mo retard oui na aéro nga na zo voyager au simba tino na auto pressé na baile na ngati na vanda na ngana bia non ça na sauter pour démarche na sali ça ne tient pas donc l'accès ça na ngate faut na tika ndene tika na nga arrivé un bon moment bo tutaka matinal tant aux hommes pas camarade na il maman Elali toki ka asiri wana soko ba tito ba ça succès tito bazaki tito na fioti na papa Nkoba bazaki so ba 4 à 5 personnes boy soko to moins tito na kito pese tito mbote to ke le pese président boni bien to so na e pe to zo na to zo soko na ta et pas la fille wana en face de moi ezaki na moi bar mo boy papa Nkoba zalaki wana siko faire bito ki pese pa ko ba mbote ngasko na ndolinga papa ko bate na ki fan na ete pona no moni a trop bavard nese kana pese mbote te to ki pese ka mbote to ki to pese siko mbote to pese pa ko ba mbote siko asimbi so na boko boy abino bebi kombo na ngai papa ko ba bino siko ba kombo na bino banani ngasko na olo bate ali fier so zo répondre nga kombo na ngai mama Elali tantine me bozala ka faire biso mo na biso ko yepa na biso ka awa au mona biso donc to kabwa na biso pe papa ko batika na babiso ko ti pa faire na prenga na zo na ndako ndia réfléchir musu na moi pe baba na biso donc bato plein wana pa ko ça la succès ayeba ndi mo aziza esala ozonga Augustina kota libala abota katamela milangi noki bato bazo ye papa ko ba mbs bala biso donc bato somos comme ça pense que clôturer mais na porte te nabi mais c'est quoi encore surtout na bibo na tala boye papa ko ba na bato ebele sko mama Elali ayi ko tika papa ko pa na biso papa ko parce que on est ko yo asto na ngai tango est-ce que moi kala ka mola ko bo maman mutu be baki na iba il peut pas penser na été papa OK da ye wana na cadre musala to na cadre na ye baki nyoso ba makansi wana ye wana tango ayaki nde ayesinga ke azana besoin na kota théâtre pa na ye na ebisi mais en tout cas nazana no pratique pour na kota théâtre na minute oyo doit peut-être après est-ce que après nde naza pe nazo recruter ba terre na ba actrice na ebisi ate bon prochainement na peut soka réponse ni to ko sala ngo soki na kota non voilà nani na kokota sikoyo groupe le bosso ça ezaki pa nani en tout cas groupe penza oyo nga na sali penza oyo bimisi penza ngai c'est groupe ya papa ko ba kwala make je sali maître peso bambote beli OK mais wana masola nzonzi nga na te non masola nzonzi zete pour biso to kotinga premier nzonzi na sali za groupe papa ko ba yemoko to salaka nzonzi moko boye kindo kya bato mwindo le temps à sali yango yemo temps à tindiki yango nde place sikoyo azoki ba producteur allez par après tu bandi ko sala pe ba nzonzingi so comment mundibu akozango kan na pese ko kombo comment mundi ba fête ezaki tana kote ko papa koba ba maman bazaki te ezaki toujours ba jeune ba jouer normal na pe na jouer na normal nde sikoyo lava ayebisinga binate mamundi bu abina ngate aimer pour er na zo jouer na nina la fleur
atika nina moni maman bazat en fait il fallait jouer des maman va jouer mais c'est maintenant c'est impossible pour moi atika to lui akso kaka mais yo kaka mi pas ça na bino lava oui lava za moi na papa nkoba OK ngana kutaka lava papa koba na ba shege ni ko shege abi yo kaka mingi ba maman ndenge balobaka po okoka kosala ka yango alors première fois na sala kango papa ko bazala raté ngoso na osala papa ko bakuti na osala tonité a sepela raté abi tenga na mimi ya raté pasa tonité donc enzo que fruit na ye o ya bomisaki na maki pour na sala tonité ça normal la fa non maître zo simbate fa sala nika mama po abi mazana no moi mo kendinga za boye après na longi azana ngo e simbate abi to ko bana ko décorer ko marquer et ça nango bien donc bref na ko jouer pe ki mama na de lava ayo pesa ko ba mama mundibu OK donc lava ndim tapesa ko mbo ya lava bazaki na papa mo sepelisime neli mo sepesi na mona ke peso de pena te même te pesa pena kombwana ezaki là parce que lava azaki chef ya répétition OK bon mais quand on na moi ki ndibu na moi ki mama mundibu muke mi kota sko na moi ki ndibu na mama muke na mama mundibu mama muke boni mama mundibu na za malam tata boni voyage ya voyage leki malamu panzi makambu naza kumuna masolda mpena za kumuna malidi naza nipeka malamu ya ye munyo za kuseka ngai mama mundibu obike ozaki ndando sepela no trop son Nathalie ndando sepela no trop alors sikoyo code yakite donc bien on faire bon code ndete code on va danger la code code somo donc on doit code ata 20 code na mukolo tenga na ko c'était dans 20 te yo ndoza combien na 4 personnes ya sir bana otinga na code sikoyo yimso ndo côté la batona pe ba yinzo pona côté ba yinzo pour batinda ki code papi gen vraiment to banga nzambe depuis ma naissance na côté banda kwa na ti tena libatu misusu yo po yoka ngote te wana ko yoka so na banga na ko si na yoka ngo na yoka mais na ki ngonde siko mais à l'époque na bana pe na ko yoka ngote mais siko ni nzoka ngo trop voilà so comment le théâtre oyo bino bo sali lelo na théâtre ozo sa malelo ndenge ozo mona est-ce que différence est dans la kati cette fin ngambi bibison ngoma toko dia nkuntu ya la ki ya là et non pas comme les autres quoi l'homme il faut parce qu'il fallait la rendre yo kamata bi popodi to leka ouais c'est mieux te papi gen ko ki na ba côté wana te to sa côté na tuninga on met différence na théâtre oyo bino bo sala parce qu'apparemment bino bo sala théâtre moko il y avait des sacrifices aussi hein bossa ba sacrifice belé mais théâtre bino bo sala na oyo lelo est-ce que différence c'est ça oyo to mona lelo na ba internet na bani est-ce que différence c'est makasi par rapport à nous moni à l'époque tant on ça la théâtre wana na personne ngote pas papa na biso penza major zolo bisadidi parce qu'à l'époque ils ont joué pas bisadidi wana te donc oza penza elo te non papa na personne ngote ebele major aza producteur pe aza pe formateur tant ozo kende ko sala nzonzingi pas major en tout cas vraiment ce major a recruté que a tio pena casting o sala nzonzingi pas na ye donc ça pena fruit mo ka malampo ye moko akolakisa yo pe que non a aussi ko sala boy so ka bino ke muto zo kota tala ye ko tala ye te et à l'époque quand on jouait ezaki il faut ba fan ba pona ba ebisi major que non tozana besoin film au sala mbala so OK wana beso songolo to na posa na ye c'est quoi producteur ko sala kaka ndenge bato bazo loba wana et puis akofuta yo afuta yo selon succès na yo so ozo cartonner na poto donc bon ba pesa pa ya joli kalunga que j'ai salé en passant et ça bon ba pesa pa mamundi buté bon ba pesa pa mamundi ba pesa pa Gabriel Bolembo te donc mutu na mutu azalaki na caché na ye na kasi ba mona loba Joël Ndoko 5 étoiles la femme du patron X or na bon car c'est elle qui fait la loi ay maman na loba moi ça c'est qu'elle a koloba vraiment ou mela tokos donc ezaki pena ki toko makasi sikoyo kashango komaki yo kashino zai combien c'est à l'époque te ezaki au varié mais comme ça on a OK pe moi major va pesa ngai 150 pour na posa na ngate mo pe na ndazo ba 250 mais c'est quoi différence en gros ndenge ni na lelo zo mona ndenge bon le lelo ya ki lelo na za penza mingi wana te parce que zo mona ke zo mona déjà internet ce qui lelo oyo mams
pomba scène abimisi théâtre boyoki à titre nango okena tete papa maman obeti otali yango mais à l'époque biso boyoki so biso ba CD moi différence moto alinga landa un des trois musique au théâtre comme ebele du coup ozo batena tala wapi moi ça temps otali pas assis la boye première partie faut deuxième partie mais après mais okena chaîne mo pas Bellevue TV au moins déjà sous théâtre mususu donc ozo perdre ok côté muso tala beaucoup na pas dit na pe kuna théâtre ezali so ya kitoko non on va théâtre ebele mbala moko ebaka ta pratique simati ozo mona on a sens wana mais ana kala ezala ki te ba mona biso ndeko to major datinda biso abine bozana fo le kana télévision eza nécessaire faut la télévision pour à peine akati mboka ba yeba pe bino ezaka te boleka toujours kana poto po ezala bato mingi baleka na lelo bato mingi baleka na banzonzi to yeba na kishasa ba yeba ngote akoleka pe na quartier ba bateki wana star mwana sara théâtre ba yebi na moyete mais kana poto ba yebi oui mais na poto ba yebi mais biso pe na major esa biso ke faut boleka na télévision a imposer à biso penza faut boleka parce que pour ezaki na bato be négligence ekotaka mwana zo négliger na ba groupe ya okende ka nzonzi ozomona donc différence etoka ezali. Ok, voilà. Sikoyo na groupe ya Papa Koba, okoma nani? Na groupe na bino, okoma Ngazara disciplinaire. Ngazara disciplinaire. O segui non. Yo mo segui là. O segui. Bigé na za pambate. Ngazara disciplinaire. Bon, limisa za makambo ya normal te. Tondo yo ka yo zaki mo sa Papa Koba za mo baso to lokuta. Déjà mamba solo. Oh, donc moi ninga na pamba te no. Ba cause mai ninga na pamba te. Ba mai mingi ninga na makambo za ya solo. OK. Donc yo zayi bena mo sa Papa Koba. Papa Koba la mo sina ombe lokuta. Na utu la Papa Koba lo ba vérité. Na ki mo snight. Yo solo? Oh. Siko wana voilà bobanda ngo avant bobanda ngo après to ka le ko na sima mikolo. Po ba expo po chamwe wawa. Ta ngai Papa Koba na kei na répétition ne Papa Koba car le même jour wana de ayebisira que non ezaki vraiment dans le côté pona ya théâtre mais na sepela ki nanga na yo donc mais ça te que au ça théâtre mais na sepela le même jour wana car c'est non et mama théâtre tout ce que mama théâtre mais na yebi peut-être comment moi ça na comprendre na ngapeti pour na pesa réponse était na ça to tala nanu après ngana ina to yo bisaka na ça théâtre na kota théâtre bona so tape bona moi ça na so ki moi ça mbala ngo zaki ya ndenge nini zaki ya copain copine kaka to ki moi ça mbala na Papa Koba en fait tout la vérité to bala na biso te moi c'est ça mi rato fande mais ba parents nga ba kinga na vana Papa Koba ndako moko de 2005 à 2016 oui ya solo 2005 2016 oui to zaki ndako moko na banda na Brabanta de 2005 à 2016 donc to kabwana Papa Koba ninga na yepoto to boka bona yo yepoto oui nga na voyage na boka Papa Koba OK mais ça va c'est des relations encore vous êtes toujours en relation ton la relation moi c'est dans la relation président na Emeka Bongo mais la relation moi c'est dans les sauté bon kabona pour un voyage bon to kabona pour un voyage te ba circonstances soit vie et ça la kaka et singa na tout au moins tu mbali soit zani ya yote ta moi espèce soit ya yote pour 20 à 10 à combien d'années pour finir toujours par au kabona mais quand même musunga ke mondambo Papa Koba baga na sala raté bon on sonde ni oh ba bon papa ba mamu ndi batuna ki pa ya leke tu panda ayebisi ke mamu ndi pas sunga Papa Koba bi mamu ndi bo sunga ndi na sunga na famille ta sunga ngai imta sala na yebi tote abebo voilà donc mais quand même bosola na très bien vraiment très bien la communication qui toko abenga nganga pe na benga kaye voilà mamu ndi bu na yoki balobi na bino de bondo sa théâtre bongo bondo zo bakisi makasi balobi kobwa kila na ba oni maladie oni mbasu est-ce que ça saute za lokuta eza solo ya solo bona boka na mbasu bon nga babwa kila ngai tu peux boka c'est mon ka oui babwa kila mbasu omoni makulu ngai moni oyo mbasu OK ouais c'est que ça qui n'a pas même tabouka là ngalo mtabouka là ma fête ça qui n'a pas comédie oyebana te ti le pas très oyebana te na yebiye to bana pe jouer na ye na groupe Papa Koba mais ayebani na yete ti le penza basala pe ayebana te
Mais c'est quoi comment que bamba sont ezali ndeni banda osama ndé c'est-à-dire ibandaka ndeni. Non, c'est la jalousie en fait. C'est la jalousie. Eza okaso ki ndoki po lia yo. Eza ka moté amabeka ati. Pour les tinga moté bokela ngambaso azaki penda pire petite na ngai. To azaki pe ko yoka na kitoko. Ya iso ki penda na lati lamba na nzoto na ngabona na lati lamba boye. O bina lebi ke tika na otikati. Bitu zenga na fi wana. So amone lamba bina ke mamu ndibo nika ilamba oyo. Na oyo wata na sokola te na sokola ngote na ngonika mona pied. Iyo seki. Na nga mona pesi. Mais tant ba ko yebisa parce que ba prophète a solo bazali. Tant prophète na webisa tangilinga komba fi wana na otanga komo ete pona ko bebisa réputation na ete. Parce que na limbisa na ngaye to solo na biso pe. Donc tant tangilinga kombo na sana kombo na mboka. Il y a pas à discuter. Prophète on a yeba qui était. Le prophète a dit moi à l'époque. Au souffrir ma casse. Na souffrir ma casse le col komingai. Tala munene famille na bibi so simba qui c'était. Ma tête va bibi simba qui. Au salini pour famille na boya na sa théâtre. C'était pas facile pour sa théâtre. Ta ba ki na zaki moi ça papa koba ne ba pesa na condition. Le col ça moi ça pas que papa va encadrer yo. Soki papa quand on va bon théâtre puis comme on yo tiki. Tant ba ko tu na bi ya na sala na za na kisiti na kenda pe na nganga te na bi pa banganga bazala te donc les temps auto kendi na hôpital ba si ba te zamba su ba to na hôpital boy ezate senga na bokoko ndé ya na so bi bango lo ba na bokoko te en tout cas ngesila na ba prière na ba mafuta mbila donc ndé ka ba pesa bango irradiation ngesila ka na lokolo moko nga na belimba so 3 fois. Oui. Sur 3 fois, on a différentes personnes. Premier tour, Ezaki Moutaki Mouta quartier. Azaki Naye Mouta théâtre. On a la première base, on a en 2000. Mouta quartier. Mouta quartier, Mouta Bogela. Jalousie, ça salarié. La salarié l'autre. Pour l'époque, on se compte, on peut pas baser dans le succès trop. Bah, mon a vu que non, il peut pas baser, papa doit sauter bongo, selon bango. Donc, ayo boke la ngamba, c'est moi na mobali, avec moi na il y a quartier. Ah. Na on t'a pas nzete. So na yeba ke na osala ba émission. Dommage parce que ma photo tikali za na kuna na Allemagne, na on t'a pas nzete. Na comment le père na oké pas nzete. Oui, c'était souffrance, c'était facilité. Mbasu passe na ngeza na lokoloté, passe na ngeza na motema. Wow. Donc so lali motema moto, il faut pas tirer moto ya pio pembeni, faut melaka ko zoka motema nous saka moto. Donc heureusement à l'époque wana ba griffe plus c'est griffe égal original mon bala ta maman Monique papa Love Luciana na pesi ba mbote ba ko de bandeko ya ba Chris Christophe mafuta les vieux doyens ba tikati ngaité donc ba bibiso ngoma toko de nkunsu et non pas comme les autres les autres ba boye ba beni toko donc ba Joël Ndoko en tout cas tout ça qui toujours bien na bango ba moi ba ko des oya ba soutenir toujours mamu dibu na bango. Comment on dit boya pour ton déni? Quand il y a un garage, il y a un garage. 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 Nandini. Ngana 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 bengi sanga pa garantie na. Mais question je repose un peu à Kofa. Kofa kana poto wa? Oui, tant ngana na 2016 à Kofa na 2018. Wow. Ah là là. Bon. On a tout na boya. Ba bino na bino ko bino bolinga na bloka bino na bino. Eza solo hein. Mais quand on a vu ça, ça m'a bêté parce que tout ça passe dans le bail. Qu'est-ce que ça y a solo? Ah, na ba théâtre. T'as la ba théâtre. Non, t'as la ba. De bolinga. Dobino no bolinga na bino. Ya solo? Donc on a ta groupe avec no web mana. Donc on va danser bazara. Ya ah c'est ça bas na ba c'est ça na ka bongo te ndenge na banki mona ka o directeur zo bimana wana kuna ta c'est bas na ba bazali papi gani moni ko sali société ozu basi o tiepe ba mundibu na kati ba beni toko na kati ba Joël Ndoko so tali Joël Ndoko donc so ko tali ba forme so tuwana ko kata ko ya kana mwa moko ah te nga patron ko ende ah ka patron tika na magabiso basi to ki pa patron ki pa te pa ko ya oh aussi peut-être ma femme c'est biso ne soit là aussi o tie mamundibu o tie beni toko o tie Joël Ndoko 5 étoiles la femme du patron o tie wana ozui ba Jocelyne angwa faire o tie bango wana Washington ba ko sa Washington ah ya azo mo c'était na vina te azo mo c'était na vina te ya ko ya pambati oh te comme ga yo za na moi si bon te yo sko nous za na elote yo ni elote jamais muto ko sa te moi si ozo mo c'était oh no zo mo zene na balade e kasiti bon kasi mo sa na ko isa ka yote oh e kasiti te nga tu na groupe na kata groupe
na kati ya groupe normal neti biso à l'époque ezaki interdit boza na droit kolinga na bino na bino te po boza famille mais bato balinga na bato mayele mona président ayebi yango bon président yemo ya sa bandiango déjà te président bandiango na kati te président zunga na kati te kalinga na kati ya théâtre c'est différent bato biso bazolinga na kati ya musala menga bazunga na libanda papa nkoba aye na nga na kati ya groupe papa koba azali na buzoba na alinga bato na kati ya groupe wana tinga na vai na papa koba tina kabana papa koba ntile na buzoba wana te ki azui mwasi na kati ya groupe azaki na biloko te parce on se respecter mwana mama Marie à côté wana félicitations ce qu'on a kata nzonzing na bikeza bato misusu babio non neti pululu babara ke batindela ba producteur maloba bazwa kaili société ezaya solo ba tsadi balingela ka ebulu en tout cas na bien ngote na bon koyoka na yoka na nga yango mais balaki par rapport avec pululu que son nom repose en paix akomaki moi lolendo parce que ezaki so ba bengi pululu pas producteur pululu azo pesa téléphone pas mutusu moi mutu wana fa soleil ba so na yé téléphone pas mutu mususu wani na yoka quand mais na yebi ta confirmer tes vrai tous faux mais koyoka na yoka kango OK d'accord alors lelo awa o na poto okomi na poto oye pona ospona pe makambo na yo mususu mais théâtre otika to au continue parce que na mona banzunzinga wa bato bele basala banzunzinga ba groupe Janifa bazali bato bele basala sabate bato na bino ka bayawa pe basalaka mais yo na mona ka ote olinga so mondo wana te tondeni Janifa ina pesi mbote pa ya Sandrine Ntsakala Ornella Panda ma fille chérie na pesi mbote non théâtre ndenge si na kota ngona mwana tika nso ezate bon on a poto ça bon na poto na chaîne na ngai Mamundi Bu TV na sama blona nga mike na tia parce biso na limani penda ba comédie bazate don nazara se trouva ka nga moko donc yango mo déjà passe mais so ba ndeko koto ba bengi oya na yo so ba benga na oya na ngai ya mais ba benga kote ba benga nga te mtabenga nga mambo mengo mtaisa na kindi poto azana nini moto sala mambo mengo nde benga nga bango ba benga nga te ngate ta présent jamola ya benga nga te solo jamola mon préso la position moto bien mon préso ah bon ben ce que makambo zoleka na théâtre mikolo na assure oza oyebi yango très bien parce que za makambo zole makambo na bino zoleka oyo poni beaucoup mina niveau ko finga na boye yo zalaki boye yo zali lesbienne yo zali PD yo zali poni ni bino na bino bozo finga na boye papa gani question mo kitoko mais non souhaité mingi maman bilonga bato wana ba finga na ba PD na ba lesbienne kanga bilonga na baza misu baza na poto faut tout na ba question wana pas neti nga boye naza na preuve à lesbienne qui na théâtre na ebite ko intel za lesbienne ngo finge po anini so na problème na ndeko na ngai na omona ezaka ba vitesse pe ba YouTube ndebe bisa bato muso ba tasa lo bana répéter mais à cause ya YouTube face à la view azo luka makambo il faut ba personne na retoucher so na toucher et pesa kama makambo aki retoucher mais neti nga na ba makambo na yebi o na yebi te na lo bate po na tête na yebi na ngate lesbienne za nani na za PD na yebi te moi na confirmer ya te lokola pe nga na ya te po na finga bato ba lesbienne parce que bato ba finga ba lesbienne ba PD wana papi gani chaîne na yo etala maka black à part alors bato wana tana musiko sa ba interview même na musika o sa ba interview musika ba pe réponse mais bazo wela nini juste bango nde ba yima bazo wela ka po neti na yebite bazo wela nini na yebite parce que tozomona ka wona baswani tozomona ndene mweka tomoye baswani mais siko loko ba weleli papi gende tozo ba biso to mapeto yeba ba wela ka nini po mata so mutu so na wana baloba na ko to tate moment moko aleki na télévision a démarrer muninga mais muninga na ta ko mbota po ba pesa na raté déjà ka moté ama beza ko salir personnalité à mutu mais ce qui n'est pas bien parce que biso toyo quand on comprendre jusque là il s'agit de quoi na kishasa ko batindi batindi c'est ça ko batindi batindi te wala zaka baja famille ko mo ete bo kata bo zaka baja famille ba moto kasi moto ngo pelaki wana na mona ko faki déjà mais moi ce que problème zanini comme ça c'est côté internet eza ko la gâteau moto mfa kabula ndambu na ye so to somo na zakina kidiba atale émission ki diba bo eza ki debo yepe fa sala yango tango sa mo ne pese sur flamme musuta moni ngabo azongisa ko socialiser so ya sika mais ndenga na mona ki ke bande ko na biso basaka na ba pardon ba bomaki moto bon so ki moto so perdre so na habité mamundi bu yo pour lava te ngana lava penzani na zabona lava
On la va. C'est solo. Basogola va. Mais moi tout surtout en bota basogola pas ma bango pas bango. Ma bango basogola. Te ko laver on a ba yo yebite. Te ya laver à qui c'était wana te non ke non wapi. Papi geno ça na monini. Tout ce monde passera, mais notre Seigneur ne passera jamais. À quoi ça boy gagner? Il y a ba qui soit non ça na monini. Nani lo ko tout na zabo. Nana ngani lo tena na pe makako nzamba pesinga. Siko yo ngobi sabatu kombo mamundi bwana osala wana osalonga kandi wana osambe osimbe. Te au moins on a bien à l'époque, on a bien de temps ça pas major. En tout cas, azaki na ba publicité makasi, ba tubana ko landa major. Ngana sali tipo ba James Kiala et pas ya ba Gilles Bavon Mwambo, ya ba livre sacré, na sali mo biloko mo mingi. Pour ko to banda nganga pour ba producteur ba benga bino. Non, de preuve ani so tali pe bien na jouer na ba producteur rebelete hein. Pour ba no casser na bango bato. Moi to producteur ça na besoin na yo ba casser na bango yo. Oh. Ba casser na bino. Oh nga yebi que major série mo ko pe asinga ke mamundi buna poto, mamundi buna oya osala nga 3 films. Na 3 films na osala. Mais tant na ye, tant ma proposer ye na poto na Kishasa. Asali un film boy na zalate. Ati biso to lamba madesu to tourner otena bidonga pe na bomiso na madesu. Na ka major. Oh on a madesu kitoko yo pe afa tia ko ta ko lamba. Mais nga za comédien yo ko motia ko ta ko lamba nene yo ba na ko sa film. Na sa ta film ata mo côté. Tant azongi asinga mundibu obi ke fa to tourner na film na bosanaki. Mais bino bokobi bopona nini na ite to komi ndenge nini moi je sais pas. Alors moi na tonga na théâtre na camarade na ba pe avia batu ezate nganda on fréquenté ya ba comédienne eza pas ya ebakata eza pas via na pas Gabriel Bolembo 3 ndako wana kanga na ebaki yango wana na tango à l'époque nani Diana pardon Mélodie yango wana ka kisina na okena mandaka batu te moi pene ba via batu ezate. Mais comment les gars, les comédiens, ils font trop, ils ont des comédiens. Ils font mais ils sont naturels. Ils font papa, ils font des belés, mais ils font des comme comédien, ils il y a moins de comédiens, ils font oh yeah. Baba ina ba mokili makambo iti. Yes sir. Baba ina ba. Voilà. Oui, Mamundibu. Mamundibu tokomo kende biso na malembe to sisa. Donc ce message que vous lancez ba comédien nyoso ba Hollanda interview. Voilà, merci bandeko na ngai partout eska yozomi bino. Bozana Congo Kinshasa, bozana Europe, bozana Asie, partout eza ngai wa bino Mama Mundibu. Autrement dit, aimer la cadette. Message n'engezali, tant que vous avez article qui biso elo mo bolingo, abi aimez-vous les uns les autres. Ce qui to lingani monguna opotate. Ce to lingani ne na baki l'amour supporte tout, l'amour couvre tout, l'amour pardonne tout. To lingana bo solo na mitema na biso vraiment, to mona musa na biso kende musika. Ce qui moninga salo mabe, za na facilité ya obenga ye ya olobana ye. Ndenge ndeko nanga fleur bango salaki aisaka ki mamundi bosaki mabe olobaki mabe mamundi peut être ki bongo na reconnaître que oui na saki mabe na leki na singi ndeko leki nanga pardon moto ko fatisa nini ekufi nango. Alors makambo ko sala ba polémique wana eza na mopa ne tonga mona le toma mo côté au moment ngata nga kufa bandi ko lela ye mais tant que na bomo bolinga ki na oyete. Donc vraiment parole na ngezaka toujours que ya osenga na biso to lingana to zala soudé tozala bomoko ndenge ba mama bomengo bazalaka na groupe Salongo ezaki mama malamu mingi. Aujourd'hui pena epela déjà. Et maman epela. Tena to jeune maman epela tableau moko te. Ah OK. Voilà, on peut ça on peut tout ça na biso. Bambote nanga na pesi bongo epa ya griffe plus de griffe égal original le mobile batama Monique on a présent ya Mamundi Bou TV na pesi mbote mingi papa Love Luciana na pesi mbote epa ya monteur à marche bibison décollé. Les grands nous entendaient cette fois Ngambe et non pas comme les autres Joël Indoko 5 étoiles la femme du patron c'est elle qui fait la loi donc moi je suis là Koloba vraiment on appelle ça mbote mon papa chéri papa nangai vraiment on appelle ça mbote le prophète Jérémie tout cas la caméra l'émission il a mal compris Aigle Royal mon coach mon papa bambote le bon séjour na Congo Kinshasa Mengita bambote no yangwana na kobosa naka jamais ko pesa mbote pa Igo Santé yo pe na privé donc yo makamuna na wana après mais na ebiso oza privé donc na pesi bambote mingi et c'est quoi l'émission pour na bi que émission ya papier game penza
etalamaka vraiment Bibi Chitoko bambote no yango wana vraiment bako na bosani bo tellement ebele na bosa na jamais opesa Jocelyne Ango a faire jamais notre beauté na opesa na ozango opesa beauté te pe opesa mwana nga Ornella Panda ma fille chérie na pesa beauté Sandrine Ntsakala ya bino yango wana nani yango na bosani boza ebele en tout cas on a bosani yo côté ninga rigueur te peut-être pe obenga rapete lisolo pe moi kilo moi code pe na mona na ngate donc ce n'est que normal la vie c'est que tu vas tellement manger à l'hôtel donc moi je travaille sur YouTube je ne mange pas bon maîtresse nangai Shembo TV officiel yo yango wana ba o ngani so tout balinganga mina pesi mbote cuisine ya Ningi TV mama mopepeluko qui moi ça leader Claude vraiment merci mingi moi ça bon ko le mapé pour la chaîne bon s'abonner na chaîne nanga Mama Mundibu TV boza jamais dessus so betika Mama Mundibu TV bo mona pena nga mo pia na bimeli bino wana penza na banda ko na bino merci on ba na kima Mundibu pe mana ote olia fufu aba pesa nga pa beni quand naza ko lubana bino boye ngambe na YouTube na ngai moni YouTuber so kutika na YouTuber ka ubeti ka Mundibu TV Mama Mundibu ukuma mpenda bien ukumi Mama Mundibu TV quand ukumuna ngapenda bien mpenda za kuseka seka punga kusekeza mondi na ngai widi lusabona ma lusalanga maboni mawe lu eme lu patalaze na pesi mbote mingi na bino so na dinga bino mingi usala maboni ma na dinga bino mingi hu mpelo lusalite na yebaki na biote kate bo mona émission yo lukula abonné voilà Mama Mundibu, je crois que Boyoki ye na lingaki po aza direct ya kendaka ye ne bandi baloba ni chaîne voilà d'ici la boutique malamu restez connectés comme super to en Allemagne kuna pourquoi ne pas to Mama Mundibu dans possible so tambola moi partout voilà na pesi mbote pa ya Noël Luta na Maroc Noël Luta mutunangai bambote na yo bambote bele pas te dimo la mon pote bambote des choses bele surtout na bandara na ye na suka na ye Washington grand pays na Munich merci pour la première dame il y a Gobelisha maman na Ridge Andy Loua l'enfant pas comme les autres tout le belle vie mboka na biso Congo mawa mingi tokosuka wapi zina ko bato bakufi lisusu ebele Marai topesi na Polo Nzambe atalela biso makambo oyo bato batelemi na nzela mpona demokrasie bato babimi na nzela mpona demokrasie yo moto telemi liboso na nga na bandoki mama okokobonga mpona nini na mwana Kongo nini na mwana Afrika na sonda wapi na mwana Kongo bato babimi na nzela na bandala na maboko bato babimi na nzela na ekuluse na maboko bato babimi na balabala na shambele na maboko yo moto telemi liboso na nga natomabakala okomanga mpona nini na mwana Kongo Marai Murunga Marai nakende na Braza babengani ngai nakende na Angola babengani ngai nakende na Afrique du Sud mawatro nakende na nzela ya Libi mpona koma na poto na lukavi na nga mawa nakende na Paris babengani ngai nazonga Switzerland mawatro nakende Belgique mboka ya banoko nakende na Braza babeti ngai nakende na Ngolo Kabomina nakende na Afrique du Sud mawatro nakende nzela ya Libi
naluka nakota na bato mpo nakende na poto ata nakufi likambo te mawa mama nakende na Paris babengani ngai nazonga Switzerland mawa tro nakende Paris mboka ya dombengani Parigo nakende na Ngolo mawatro nakende na Brazil babeti ngai bakoma kofinga nga boma nyoka tika boma kongole tika nyoka oh mokili mawatro mama tokosuka wapi na mboka oyo biso bato tobotama congolais ekolo ya fier oyo totonda na bomengo nyonso na se ya mabele na biso bamindele bakoya koluka biso lelo bakomi kobomisa biso oyo totikala bango mabele oyo batikala kobwama nango mawa dema kolusu yoka lisolo yango mawa tro pasi eleki mawa eleki likolo ya mawa eboti mawa congolais akoma pai nyonso okei na Australie okuti congolais okei na Mozambique okuti congolais okei na Afrique du Sud okuti congolais partout okokende okuta congolais mpona mpasi eleki na mboka na ye tokoma kokima nzala mawa nakende na Brazil badengani ngai nakende na Afrique du Sud mawatro nakende na Ngolo babetina nakende na Libye babomina mpaseleki tokosuka wapi makulusu zinako nakende na Paris badengani ngai nazonga Switzerland mawatro nakende Belgique mawatro mawatro